Nande na biso na Congo na ebike batutu ba Hollande biso ba biso mutalela malela papa balela mama papa mbembela mama soza eka na bo moyi yo kanisa na amour papa na ete tant maman mi azalaki ayembeli alia 4 chansons 5 chansons et que lelo maman mi a poufi non nerf wana tabini tanzembo kofi mo kaso ayembela été personnellement. Les échecs étaient pas là. Mais balobi pendant tout ce temps là, Kofi Abanda roya ba va et vient. Na ba vol nyo sa sali roya qui ça Paris, matika lo mona manete. Yo ko définir en demi lelo. Lelo toi déjà dans 21e siècle, c'est-à-dire il y a plusieurs façons il y a rolé la moto. Mais tant que kota ke biso ba congolais là je suis pas d'accord. Mais sauf que na vidéo a fallu déjà Imora Lobby, c'est une vidéo antérieure et les cas et tout. Mais et ça la coïncidence par rapport à ba propos ya fali poupa na makambu oyo ezole kalelo parce que na est grave nae aloba déjà que non ye nae pour baso il faut nzambe na sata baso mais attention c'est toujours ex grave qui le dit souvent il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas donc vieux aebike une fois tu as une position on a que ngana ye a continue à ranger ba imbécile ou ba changer la tête. Très ravi de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs et surtout restez toujours branchés à votre chaîne qui est Sans Microbe TV. Aujourd'hui, nous recevons comme ça nos confrères à ma droite ou à ma gauche. À ma droite, c'est déjà 10 à match et à ma gauche, c'est le président Reagan. Le président Reagan depuis IFASIC, à qui j'ai le réel plaisir à partager vraiment cette émission avec lui. Et les autres, aux hommes bongo tout le bongo. Si je joue ça à la une, la presse n'a bien sûr, et évidemment, il s'agit bon, il y a Matanga et ma mamie, après, tu as arrivé à un musicien, après arriver à un musicien, tu as décortiqué vraiment si j'ai cliché, déjà, le roi n'a invité na bandi na gauche na pesa président Reagan, bonsoir. Patrick Massidi, garçon bio. Merci beaucoup pour l'invitation et ça va vraiment bien. Je saute déjà à pieds joints sur l'occasion pour dire merci lourd d'essence et plein de reconnaissance. Na salon El Bito, na Katia Saint-Denis, c'est-à-dire salon Oyo et ça l'encadrement ya ba jeune et zo pe sa boulot et pas ba play pour idéologie ça c'est mon côté pe ça dans le boko quoi. Et ça va vraiment bien et sans oublier la baronne de Genève, Mama Tete Liengo. Mama Tete Liengo, la baronne de Genève, Nebi, qui est là bien, Bisiko Zali. Donc, ma solo, ils va vraiment bongo, Kobandana Biso. Donc, dès na bandi, déjà, na boki la baronne, il faut normalement, première dame de Lausanne, merci ko, il y a Gobeli, Chaba, parents, il y a Ridjo, Andy, Louawa, un enfant pas comme les autres. Azaya ko CP là. Et déjà le ko loba ki makambo ya maman mi ngoto bandanango, je sais bien que mon vieux l'indicatif de la République démocratique du Congo, le vieux Willy Moucheni, hein, c'est-à-dire plus 243 code Yamboka. Merci. Et à ma droite il y a Goutaza où représenter les sociétés d'abord. Le ko la bo mesano, il y a biso 10 match mamo, abandeko ba bonsoir Mayope. Oui, bonsoir Patrick Massidi, Drigo, salutation PAE, président Reagan. Donc merci d'avoir venu sur l'Arabiso. J'espère que non, tous en Sans Microbe TV, tous en pena Elenga Congo TV à Tressim Belenga pour la même magie. Pro de pro, il y a Glody Diasuka. Donc batunyo sur l'Arabiso, merci Nabino sur Sengagito, continuer ça à analyse Nabiso. J'espère que non, ils ont ça la bateau bazolo l'Arabiso ou à l'Arabiso trop c'est bien quoi. Donc il va insister mine, azu appelle moi belé que non il faut ça après 3 semaines après non pas 3 semaines 3 jours 4 jours donc puis tout dépassons après 2 semaines après 3 semaines tout ça là parce que toi na poto tous en poto et puis mutu mutaza ba tanae mutu mutaza ba occupation na donc il faut tout comprendre bon ngo me biso tout que non ninga batakisa ça batakisa ça il y a vraiment pendeza cop car ya mwana vous en comprenez il y a mwana penda donc Nadia Mpati on est ensemble merci quant à moi on peut ça vraiment merci na El Bito coiffure n'est-ce pas sur Pesibiso et le quoi on a pour annoncer bino le bandana ko lo de la makambu ya
maman mi wazaki maman na biso maman ya grand artiste comme Koffi Olomide sangwana on nous présente again na bani na gauche le côté bandaki na yo sangwana ko mena non ndenge. Non, franchement on ressentir que eza nouvelle moko boye oyo ezo toucher presque mitema ya bato ebele parce que on remarqué eloko moko boye maman mi azaki n'importe qui te. Hormis moi nanae Koffi Olomide, moi j'ai eu à recevoir dans l'une de mes émissions monsieur Edingwe au Bisonyo Sotoyebi Motonangenge et un jour comme ça na yambaye na Kinshasa aibisanga ke coiffure o yaza nango tant que Edingwe omoni coiffure wana batutunde za sokati suki wana Edingwe na kati Edingwe abi mutali boso kata yango e aka mama mi. C'est-à-dire, donc bazaka na balingwa là, du genre biloko moga bongo, so ende nini, mais mutakata e coiffure wana eza na maloba. Donc yemoko Edingwe mutalobango, c'est-à-dire coiffure wana mutakata e mamami. Donc mamami, hormis d'abord Koffi Olomide, aza mutu moko boye, aza na histoire ya mboka na biso. Car Koffi Olomide, c'est une légende, c'est une icône. Alors, on va remarquer que maman naye abotiye azaki vivante pendant que Koffi Olomide abandaki ko renfler ba trophée nyonso o abando. N'oublie pas tobenga ke kwata koramani. C'est-à-dire Nathan Oba africain belé bando sala ba effort mais effort ya Koffi Olomide et bandako pesé qui a fait que azala kwata koramani. Ozomona et je me souviens encore nanzembe moko ya fali pupa na ebike tamsu ya okota pe wana fali ya imba nzembo moko boy orphelin à solo là moi na balongoli libele balongoli était na famille étudiant à défendre mémoire à Kabwani na institut bakufela bana babota mais bakufela ba parents bazonga kati tu vois. Donc à un certain moment on a landé la Koffi Olomide a sala ba vidéo et tout par rapport à disparition ya maman naie on sentir émotion ya vie nazo sentir perte au vieux nazo sentir et ça vraiment passé oyo bato ebele bako maîtriser te ko tano vina na kati te tozongela na vous appelez 10 à match 10 message wana ya atanga maman Koffi en étant journaliste tant comme la kio na oyo nyaso yebi pona Koffi Olomide na maman ozaki on ndeni. Oui, Koffi la maman eza pas si fort malgré biso na ba para bazana ba bomoy mais na yebi le pourquoi autant sous bateau so i parents na azate les lozolela to bi de façon o ba maman surtout mingi ba maman vous en prendre façon ba mi pesa rapport na biso neti ba biso oyo to koli mingi ka pa ba maman vous en mona Koffi Olomide ni ne carrière ne mobimba avec à relever maman na en autre cas na position moko na éviter ceux qui sont artistes moko wa bandoko yemba maman na lokolo mutu nyonso ma dédicace à cette émission maman mi à ça maman mi ya zonga maman mi vous en comprendre donc ayi mutu moko boy alinga maman na tellement makasi tellement linga maman makasi ndeti nga boy nga na ibara maman mi te théorie ba ka tant Koffi moko comme ko maman mi en plus ça maman moko boy maman nyonso ba artiste maman aza star ezai kwa ye oui ayebani so to tangina kombo Koffi te kala kombo kaka ya maman mi ya pamba ye moko maman mi aza star c'est-à-dire que Koffi Olomide mutamatisa ki na wana to ye moko azala déjà star avant que Koffi azala non mopao mutakomisa ki na niveau wana siko ngana sepena opesa na mopao ba mes condoléances ya famille nyonso to ya gbepa o nyonso bakufeli maman donc mes condoléances na ngai pour toza parce que nous avons parenté mais tout le monde a tata moi si poison na louvo j'espère tant sous na bossa tata moi si na bossa tata moi si à mon pao donc moi parenté na kati na ba matanga biso ba kula et ba kula donc on a bilo moi bongo donc il a pris na kati ndenga famille mais eza passe beaucoup fait la maman parce que la maman yo yebi ba maman ba vana na biso maman wala na biso maman bazaka na biso to kabola moi idée na yo na idée ya présent regarde to ebandeni to sala moi analyse moi que na biso pena moi correct to l'accepter na o biso to yebi mais présent regarde est-ce que to lo balelo kozanga mami lelo Koffi kozanga mami est-ce que ça la perte quelque part dans musique à Koffi
En fait, c'est trop remarquable dans la musique à Koffi Olomide. En fait, so Hollandais déjà 10 match n'engalobi. Mutu à promouvoir Combo. Ya muninga eza Koffi Olomide, c'est-à-dire Koffi Olomide nda bando promouvoir Combo ya mama na ye. Mais sauf que so Hollandais nga na débit na habité déjà na lobaki yango. Qui était maman? C'est bien ça la question qu'on devait se poser. Pour Koffi Olomide, na aja komi nango, c'est-à-dire maman na epe azaki mkolo. Na ndebiso to ebeli masolo na Afrique, c'est déjà mutaza septuagénaire ou soit akokisi liamo ba 80 mo boye, même ba 90 et comment a fait? Donc tant vie azolela, ni vie azo communiquer. C'est bien ça. Donc pour moi, maman mi azali d'abord personne ordinaire té. D'accord. Aza maman biologique ya Koffi Olomide, mais azala ki pe mutu oyo ayebi comment Koffi a évolué petit à comment na niveau wana. Donc en gros, déjà en gros a comment ki maman na musique à travers ba conseil na ye à travers ba non dirais-je encadrement ya maman et jouer pour Koffi Olomide. N'habite ceux qui ont 40 bomo Koffi Olomide ayemba ba yemba même na evoloko maman mwana mama et c'est comme si c'est comme si Koffi Olomide était en train de s'adresser à ses enfants et tout. Donc yemoko Koffi Olomide azana éducation mais azo kabole la bana courage vie ezana 3 lettres. Il y a 3 millions ou 3 milliards de possibilités. Mais ce qu'on veut pas comme à niveau, c'est-à-dire à conseil à mère. Donc en fait, mère Azangi conseiller ou conseillère spéciale aujourd'hui. Et en plus de cela, on remarque que veut azo sentir que vide morobo esiko eye Azaki Koffi Olomide. C'est la musique à Koffi Olomide. Quelque chose qui wana. C'est la musique à Koffi Olomide. Et vous allez remarquer que maman miazate. Bon, et vous allez peut-être par rapport à la conduite, par rapport à la conduite, kaka na wolo bapo éducation au Koffi Olomide azala ngolelo eza ya maman mi. Toko lo bate que maman mi abakisara lisusu. Mais ça na ba place mususu Koffi Olomide peut ressentir que non, ngape na mutu na ko se comporter du genre, mais maman mi a web c'était chamo mai na vino. Conseil wana ezaki vraiment important. Raison pour laquelle nazo bisayo hormis cause à la maman et Koffi Olomide maman mi paix à son âme et je saute déjà dans le bas qui déjà qui te présenté déjà ba condoléances na famille biologique il y a Koffi Olomide voire même na famille sur la musique ya Congo car c'est beaucoup plus la musique congolaise qui est en deuil pour perdre maman ya moko et ninga na bango et tout tu vois. Donc de toutes les façons on a remarqué que Koffi Olomide a perdre conseiller ou conseillère. Et du coup, c'était aussi important, encadrement, vision au maman mia banda au pesaye et tout. Donc, déjà, tant aux hommes Koffi Olomide, faut la parents. Donc, si je te comprends bien, Koffi Olomide a perdre une conseillère importante dans la carrière. Bien sûr. Est-ce que dans une a 10 match, est-ce que tu as quelque part, les appels chèques pas Koffi Olomide était en quelque sorte au Lobake. Tant que maman mi azalaki ayembeli alia 4 chansons 5 chansons et que lelo maman mi a pour finir wana tabini tanzembo Koffi mokaso ayembela été personnellement les échecs étaient pas là te nga mona ngo échec te moi ba bonheur onyo surtout déjà mon père appelle ça maman mi eleki na banzembo oyo mo beti to beti solo yo beti ko maman nzembo ayembela mwasi na non ayembela mwasi 4 chansons ayembeli maman mi te mais ba élévation va appeler ça ba ramnyo surtout ça pour la maman mi ngo ça peut-être dans la mémorial na kata mi témoin na mi tout ya bato qui est lelo maman mi azati est-ce que lelo to lo baté que Koffi Olomide a luka soit ça les nzembo ya ba we te oyo tika la mito bato ezaka ki non eza mise moko te na génération qui tina sima atombola maman na eko leka Koffi Olomide azate donc eloko etika la ngwana nzembo ezala nzembo bien nzembo te façon kaka kenda na maman na ye asala publicité comment maman na ye asala émission comment maman na ye asala comment maman na ye
atteindre un niveau bas moi ça élevé fort ata muta ça ine nzembo ningo ba nzembo wana moteke nzembo obetana ya lia na mami talaka différence ya makasi en plus c'est la maman moi ba maman nde bazarana na oko sorte vous comprenez na pesa oli c'est moi autant susu et ça la batu ba na biso un peu drôle autant Jésus kufaka Jésus kufaka ba okene na croix ba kino bakae tout le monde a Joseph Terre. Ntalanda eti na croix ezaka maman Maria. Donc il faut tombola maman biso tombala bo moy. Tawa maman azala bo moy il faut tombola bango. Yango maman mo pa wasala. Pour la mère na ye. Yana zo président ngalo ba kiona. Maman wana mo pao to bana ga mo batamu kiba kundaye. A on regretter na maman belé parce que maman mi azala kiona. Bakolo balikambo mo pao alobi na ba tout balobi na boyi. Mais ce maman ami alobi na ye. Naïna écoute Patrick Massidi n'a affoncé un peu plus par rapport à propos il y a 10 matchs pour Naïbi qui émission déjà et ça la plaisir na centralisation de Paris Bissika Zali pour y aller à Bongo et donc Maman Solange mère na biso mère Nazé Bisayo El Bito bio toujours na Saint-Denis c'est-à-dire El Bito béton salon oyo kangi masolo pe kanga déjà rien à voir avec la publicité parce que même si publicité ça droit il y a eloko nyonso ou soit il y a produit tout mais na tant autres ça El Bito c'est connu de tous c'est une marque raison pour laquelle voilà El Bito mike comme bima vous mona donc na a foncé un peu clou par rapport à propos il y a de konanga 10 match on remarqué moi si toponaraye Kofi avait tout le temps, il y a Gokumisa, Alia, parce que il y a Alia. Faut pas Alia, Alingarae, Andimarae. À côté de l'idéologie, avec comme fan. Et c'est un banzembo bon. Parce que maman mi, Kofi a pona été. Ah maman naïe, il y a une différence. Non, il y a. Ah ok, non, quand on parle de Kofi Olomide, ce qui total arbre géologique. Oyebi Masolo, oh, bah, j'espère la Bunda, Landam Fumu, assistant dynamique Ayebi. Ozomona Valdi Tamboué, bisi vous allez bosser car ya ça la bien, Massidi yo quoi. Ozomona, donc au moins Masolo auto sola o. Donc au ceinture que na nenga normal. Bapone la ramutu jamais ndeko, bapone la jamais mutu parent. Donc Kofi Olomide akoboya mamami, akokumisa mamami, mais avant d'abord Hollande la Kofi Oluko et ba source nae. Mais du coup autant la mère. Donc Alia bakoka kokumisa e pour Kofi Olomide, excusez moi naza na place wana. Alia bakoka kokumisa e parce que aza excusez Alia aza mutu oyo mo pa oye moko alingaka. Mais mamami ezaki indépendamment ya volonté ya Kofi Olomide. Donc essayer la Kofi pour ba effort et belité. Mais justement président Riganto lo bakara na généalogie ya Kofi Olomide mais le loso de taliver agwepa. So ba beta li soulever agwepa mona na rasusu. Na habité. Histoire n'est que moins rapide que voilà, mais qui soit bêté la Nzembo. Voire même avec qui se rattraper pour yembele Nzembo. Yo so mona muta olela. Nande na biso na Congo na ebike batutu ba Hollande biso ba yo so muta olela malela ah papa. Balela ah maman papa mbela maman soza eka na bon moyi yo ka tsela na amour papa na été amour à maman na mwana na ye obosani yango maman mi azaki nango avec Kofi Olomide et Kofi Olomide azaki nango na motema omon tolela ah maman osomona muto olela papa yongo ba yeto za ba muka ba papa biso moto ba papa non nakati na président nena zonga place ona sona pesa ki licence ona c'est venir la soki non papa aotika la papa maman otika la maman parce que toi la pesa licence ona biso ki non yongo mona ke tu batala biso na yo ka to éliminer bon te ako éliminer te na pesa saluer maman Adrienne Balomba la pesa mo déplacer na pesa ki yo ka licence fera komisa ngona suka bango ya koti Mbappé donc c'est venir nga ke na oti na suka ingela kisaki non maman ndenga zana yona pesa ki lisolo ya Jésus Jésus muta comprendre que tina koza ki maman to mona ata présence ya nani ya Joseph te azala te
bala sanga image moko ndeto tala ba film ke ndena ba film ndeto yoga ke non Joseph akendaka tala ni Jésus tu na croix ezalaka ba mama da bolingwa mama eza lelo te eza ba siècle na ba siècle ba mama bandolinga biso lelo te cordon dominical wana ibeta excusez Omoni Koffi Olomide du coup tant Vérambo Agbada que je salue et je présente mes sincères condoléances. Ah, Zaki n'a problème avec la justice française. Du coup, le vieux ne pouvait pas faire Paris. Pendant cette période, il avait perdu son père. Vous voyez? Et après, il s'est fait que la justice n'est qu'à Kendaka veut avoir la possibilité il y a Paris. Quels étaient les propos de Koffi Olomide? Tamba presse bisoto yaki abakini koya nangate na Paris et ça là inga vraiment pas si parce que nazaki na possibilité ya kokunda papa nangate en fait ndé toza awa toza ba parents toza ba papa bana biso pe bazali mais bolingo ya maman na mona car tu pouvais aussi poser la question de savoir pourquoi Koffi Olomide n'a pas fait une vidéo. Il y a là, tant papa n'a pas akufaki et tout. Non. Du coup, Nathan Oyo. Là, je tiens encore à saluer Jess Elbich, mais président Reganazon Elio. Pendant tous ces temps-là, Koffi Abanda Oya va et vient. Na ba vol nyo sa sali Oya qui chasse à Paris, matika lo mona manete. Yo ko définir on des non, biso to ba africain. Omoni. Abanda Oya, mazo mona manete. Excusez. Biso toza ba africain. Quand je dis ça, na yebi pourquoi na lo bango. En fait, yo romona ke yo wa mama nanga. Ngape na mona na o. Mais tokoza ata musu na désaccord na angle moko boye. Wana yango tenge lo baki amour na biso soki ndeni. Te. Ozomona. Problème o ezalaki, on ne sait jamais. D'accord. Agenda, neti ngande na boye na ko ya place mo na biki oh. Papa Sylvain Botemundi la zane na okontete ata héros nange koti na oboule écoute na bien ya ne bien Koffi tangue maman mi a vivante abige mère za atinda didi o mona atinda batu et tout mais ce qui est agenda na eza chargé ça est l'agenda na abi mais yo reti mère ndere ki wana na charge na de yebeli mère rien à charge na ngana poser ka question et les gars qui na public ya mon non public e kokako loba oyo to sala analyse moko ezo permettre batu misusu ba zala éclairer na ba lanterne na bango Koffi Olomide ndega bongo grand pao oh vraiment ba respectera partout les amis de beaucoup de présidents africains c'est un ami à beaucoup de présidents. C'est un faiseur de président. Koffi Olomide, c'est un faiseur de président. Oui, président grâce il y a voir Koffi Olomide parce que ayaki ko sala la campagne. Merci azaki wana. Azaki na charge à Koffi Olomide. Koffi aya te autinda li ya grand prêtre mère. Autinda na et dépend de l'agenda na ye. Rien à voir na ba penser à batu. Bien répondu et Naozong la boye Dijama tu vas comme ce soit lobby que Koya ya Koffi Olomide ezo c'est ça moi koko son moi pourquoi parce que tous on a fana na tombelo na question na après se répondre à question dans lobby ba paraphraser image ya Fali na vidéo Koffi Asalaki pour un état journaliste comment on apercevoir qui ba critique ba to bazala banda ko basalaki. Ouais, la critique, on va ça là qui est dans l'image, mais on va à 2019, si je me trompe pas, à 2019. C'est pas le but, bon, et ticket, bon, ça plus. Malobo, alors il y en a 4. Non, Nani, Fali, Toro Baboy. Tant il y a le baki, photo yeba, la circonstance ni, à l'obelaki, à ça la vidéo, parce que il faut yeba bien, Congolais, parce qu'on a la place à Mabé. Faut un contexte ni. Ando le bel kamona si a comme na point na ozo point na limite que ça na point autant sous bato nga ba komisango te sokozo lela kufisi muto ba noza vidéo tout ça là peut-être étant sous il va nous sur un contexte mo boy total émission na mobimba peut-être il est c'est vraiment mawa et ça la peine instantanée na ne bato bandoze lango que na kufeli être cher na ngamoko penza
na perdre ye na omona ke soutenir na vie et que na mi filmer est-ce que impact ya vidéo ana vraiment papa moi ce to kufisi muto aza être cher na biso to perdre la pédale to perdre moi eloko moko boye nga na sala vidéo mo bongo na kufisa masa na pire nga pe a son âme Christian Mulamba na sala vidéo wana na benga na kuna ba vidéo tozolela eza normal na batu musu alobi eza mawate non non eza mawate pourquoi est-ce que moi ba changer est-ce que soko ça vidéo zéro non est-ce que soko ça vidéo zéro papa est-ce que soko ça vidéo le moi mawa ba ibisanga non ou bien soko ça vidéo ko zongisa mutakufi non ouais ba n'importe comment les congolais nga uzoka place mo eza faible eza normal okobeta lisona pourquoi est-ce que ça kofi mutebosa ça le gwana qui a mutakufi si mutazu vidéo ça total que on a kobité botai américain tene bandole la kobi. Combien de personnes va savoir la vidéo pour la Kobi? Kobi boyana ba to ba ebiete ba sala la vidéo. Kona ba congolais te ba congolais e mo nzé ba za ba problème e moko bolimbisanga ba ndinga ba congolais. To bi ba oyeba ba toluka na vie. Biso ba congolais. Vous comprenez? Échanger loko moko te eza réseaux sociaux tel si ba to mawana e oza na vers mama na e. Engelo ba teke no ate ozolela il faut ça non bazo ba vidéo ya fallu na te ba komisa ko moi c'est quoi moi on les a question na ezongelo le sous est-ce que elo ni no ko lo ba vraiment vu vidéo na batuni ba sa ba analyse selo bango na mando ponde tozolo ba biso toza ba porter parole ba bato yo ba question o ba se poser na mandako biso to ya kana na télévision photo ya nula bango bien analyse ni ko za sur vidéo. Bon en fait déjà ils a déjà une bonne question mais sauf que Nathalie Sande qu'on a eu 10 match que koloba que biso ba congolais ils a trop dire tu vois parce que les autres on déjà dans le 21e siècle c'est-à-dire il y a plusieurs façons il y a volé la moto mais tant que biso ba congolais là je suis pas d'accord mais sauf que la vidéo a fallu déjà Imora Lobby c'est une vidéo antérieure et les cas et tout mais et ça la coïncidence par rapport à ba propos ya fali poupa na makambu oyo ezo le kalelo tu vois moi j'étais avec toi Alifasik oyebi makambo ezangu mambo Alifasik te mais déjà tant to yaka déjà na classe na G1 leçon liboso apesa biso na RTV c'est-à-dire radio télévision ezarani tant to so là il faut y ébaquer, tu dis quoi à qui, par quel canal, et ça fait quel effet? Qui dit quoi à qui, par quel canal, et ça fait quel effet? Nani azoibsa nani nini, muto akufeli. Na canal nini, ça dit na chombo, ça moi vidéo, ça paraît un peu, netika, neta o blague, moi wani, ya go fali à l'obage, yo muto na mawa, tu vois? Il me vraiment aucune dimension que wana kutu ayeba kite excusez wana kutu fali ayeba kite que verambo a perdre ça la vidéo mais ezadi oza na émotion ozomona tant oza na émotion c'est-à-dire faut appeler na bato ah ba otali sope ve oui na sentiment na ya douleur oazaki nango akoka ko sala vidéo mais peut-être oza appeler na mutu mo wana biseke non ave moni boma image ça a un message mot tu vois mais les lots neti le gonanga disent non ça n'a rien à voir non wana eza nini non eza mondial lelo c'est parce que yomo ebi lever d'abord c'est lever selfie kanganga photo buka kingo amo konza selfie olobana nini bon maman mi olele nani faut lele na selfie yabo moneke bongo tandis que le Verambo non, fallait il peut pas. Azaki artistique na bango fait bezala na connotation na vie privée na bango. Pour on est quand même en vie privée. So on sentir déjà que ezande maroté. Landela tant ba vidéo moko boye et bimaki par rapport il y a la fille il y a Koffi Olomide au sentir que ezaki le roi ba simba ki Koffi Olomide na musisa quoi. Et kota ki privé. Et il avait fait une vidéo là en disant que non, Munto a salé loko et a logo a Simbinga. Waka waka kimbangu yesu Jordani Munzila. Nebige yo amutale rambo ebi makambo Sergino Munzila nanga moko manager international. Donc au moni makambo ndongo ozomona eza ba vie ya batu. Ozomona. Donc les rambo pour moi
et ça peut-être 21e siècle, monde selfie, des masolo kendele et tout. Mais Fally est dans le vrai pour moi. Parce que Monto a une émotion. Il a communiqué. Oso communiquer nini. Et pas banani. Na canal nini. Bah, tu peux comprendre que Vérambo a perdu avec toutes les phrases que Koffi Olomide bien dit, et tout. Bien dit, président Regan. Là, je tiens à saluer Péry Monsen, on appelle ce Bambote Ken, Monsen, on appelle ce Bambote Pasoza, Papa Meda Ouassa, il y a Maman Christine Nzula, on appelle ce Bambote Pasozali, et 10 matchs dans une yo Royara au complété, 10 matchs. Tout le monde arrivé à Bana. Absence d'abord est arrivé à Bana Wengena Matanga, et de cela, tout le monde appelle Njora na Sandrali na baye na matanga na bakangeli bongo pote pona yo analyse nyoko ça là-dessus. Ouais, pona na zone na pona ba Kisinjora na Sandra peut-être bon ngai na trouver la normal par rapport à ba dire na bango ya mo auto ça dernièrement par rapport à mon père. Ce matin ezaki lia ya bon vient na biso na pe muto ba banko muto ba ko muto ba to bon maté to yebi ba rando donc vie soki esprit me connaît simbite donc ngala baka ba futi na bango ba mambo ta mususu o ba sala ki via se play na ngote donc naza pena mambe bela lo bana kati wana te donc via sala ka o mutema na ya bweno o yamba bango ezala ngo normal eza normal ya pende tu yo pende ozana soki lo boyino ko yamba mutu ta mususu ayo vani soto suna de boyino à perdre maman na Adolphe le premier parmi bana wenge kunde ku ngana yeba nandima ikute a souhaité pour tout landa ko pas mami lela Adolphe Dominguez a présenté ba sincère condoléances donc bazar na moi ba biloko na bango entre et les musiciens mais yango pe kabolara ki bondeko na bango te et kabola bondeko na bango te. Là je tiens à saluer si Amulex Aigle Noir to peso bambo te place ça José Alafou, il y a mère doublée, bienvenue de Newad de Topesio Bambote Paris, Bruxelles, Topesio Bambote Convoiturage. Dans un niveau 10. Est-ce que l'absence à réseau là que ça ingratitude à raté n'engue batutu baebi que muto azalaka parrain musique ya Weratson ezaki Koffi Olomide. Ezo misa moi malgré tout matanga esili na noté. Tiba jour ezo demander ti moi ingratitude. Pouvoir même battre bimisi même ba vidéo au mami azo pesa wera conseil. Non, wana pende e sala mabe parce que to ebi première mutu o to ebi ata wera pour attendre bwana ezala Koffi Olomide. Atare vraiment poids vraiment. Moni matanga biso pa ba africain to ebi que non ata mabe ezali ce matanga ye okufi mutu moza trop cher pour na yo elongola ba mabe nyonso to. Attends, tu as un problème. Tu peux exemple être sa fabrication. Il y a un monani. Abeba na vient ba so la raté. Mais on a eu. Vous en point. Normalement il fallait bazala. Bazala ba hotel ma be ya bien na té. Tandis que vient na pratiquer ton sous numéro 1 la génération na e au bazara likolo tu vas marteler la chouera na est-ce que karma pas est-ce que grave pas la photo est-ce que tant qu'on fait rien. Pourquoi bon pour bon on a bi ex grave so a été en ça né a commander message a comment bien tant so benga mais c'est moi difficile tant so pour ya parce que na bi ex grave na ye aloba déjà que non ye na ye pour baso il faut nzambe na sata baso mais attention c'est toujours ex grave qui le dit souvent. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc viens à Ebike une fois tu as une position on a que ngana ye à continuer à ranger à imbécile ou bah changer à rater qui fait que aujourd'hui VP a comment rechanger total siko so est grave ozala parce que azana Paris total mais pour na wera yo tsaka wera te jibe pa été est-ce que papa bango nyonso tuana bazo te bango nyonso tuana franchement ba osala mabe wana za mama na ndimite so ile oza itansu pareil ya moko la bango entre wera na jibe so mon port lingo ya te ndena yibo babi na matanga ya papa wera rombo pa ya nete matanga bato mususu lobi ntango nso na kofela ki père aleki ouais monsieur Kifaya et tout ayate bon c'est gars futaka autant so salaka tout bon. Donc en fait c'est quoi ce Rolandeli par rapport à l'isolo déjà koya ko assister mutu koya ko lelana mutu
eza obligation te ozomona en fait yonde muto baye ko assister oyeba ke ah o apir mutu nanga il est temps pour Koffi Olomide ya comprendre que ah te omoni bango tu magana soutenir nanga wera c'est que Adolphe Nde a vrai mutu nanga magenga na tata to sola te vous comprenez et puis so on est au Koufeli mutu mo ayena été d'abord yo on a perte que ozangi mutu ce mutu ana o ara vivant ayena été yango eko empêcher Koffi Olomide asa matanga na ezakaka signe ya reconnaissance ezakaka ko kabola mawa na mutu pe matanga esotaka te. Qui savait que maman Ami allait partir? Qui? Et demain ça sera peut-être le tour de qui? Donc du coup lelo maman Ami ake oui mais demain ou après-demain ils ont la peine à ba misusu ba ko perdre. Oh, biso tozo souhaité te, mais tant que ils ont loi ya nature, bah humain, ouais. Et cause la normal te kapé lobby boy, songolo pakala. Abungisi oyaye, ozomona. Vous avez une très belle réflexion. Merci Nané pour assister biso to comme na biso na suka. Et là je tiens à saluer Bibi Chibaloma na peso mbote kasoza, Magui Kilo la peso Alain Salam le spirit ou les spiritas. 115 Richard Salam de Rémi Salam na peso mbote kasoza. Là je tiens à saluer Formule peso mbote Zamba, peso mbote kasoza. Tom Silimière. Tom Silimière azomona na te. Ah Ben Bito. Tom Silimière azomona na te. Silimière. Makambo éclairage. Te dis merci à trop Nani. Merci Patrick Massidi. Sans micro. Le mot de la fin beaucoup lobani ni pour na émission lelo. Moi souka pour na émission lelo viba analyse au sel. Non, en fait, bisotou toi assister Vérambo, quel que soit comportement ou attitude oya ko afficher vis-à-vis de ma solo tout d'abord il y a à perdre. Il faut voir que vie azana émotion. Vous voyez et tout kaba interprétation moko oyo ezo tenir débouté. Ozomona makambo vie eza makambo vie na yebi ke effort mbidi aibi makambo yo. Tu vois donc en quelque sorte même d'aditi au siège de Sinkin mutunanga maya kati na omona ke ça la bien Jamon maître Jamon c'est-à-dire Rasta lorsque belé Jamon nanita moyo ça la bien omoni makambo yo eza makambo disparition ya vie ya muntu vie humaine c'est-à-dire eza pas si mon boy autocorrect ko imaginer te tout le monde la fertilité tout le monde la masolo mo boy oyo eza rien à voir na mambo ya kobungisa mutu to assister vie et puis c'est tout to tika ba commentaire nabi ke ba ebele na temps to na Paris to sur la Saint-Denis na temps tu vois toi na salaire el bitonné na ba on déjà na annonce biso non nazo kanela ba non soyons sérieux nazo kanela ba te omoni oyebi ba tu bazonga ki bazonga po en bazonga po na malili ba ka période ya malili oyebi malili. On dit que ce bateau a marqué 21h moi. A moi marqué ba petit maboy, il y a viré Châtillon babimi. Ba petit à Pontoise babimi. Ba petit à Maison Alfort babimi. Ba petit à viré ya nini? Evry babimi. Ah ngaye ndeka ba massa tout ya ba Grigny, ya ba Corbeil Son, ba massa Gouzenville. Surtout côté oyo, c'est-à-dire 9-3. Sarcelles. Gouzenville, ba play tout Saint-Denis. Donc, gande mususu. Ça dit au senti que en Afrique to mesana beaucoup mi 21. Ça fait 3 ans depuis que je suis en Europe. Et en bama c'est belé ba ya France liboso na ngamba ba ya Europe liboso na ngate. Et ça faut débat mambo poto et tout mais sauf que ba oyo bazonga ki excusez Patrick Massidi. Au moni ngana on regretter. Et ça na batu misusu bazonga pona malili. Baki mama ta omaka soza ina oka été 21h moi et kezongi sandalisation de Paris Pati Mayala Lina Munzila Touareg masolo yango déjà Paris tombé beauté numérique Joël Dacosta beauté numérique Queen P
Fatima Miguel, famille royale. Oh, mais nga batutu ba ebi na bango. Bon, président Christian Bongombe abimide. Grec noir. OK de. Yo ngato so la onde. Ouais, Afrique Info. Omboka na ngai. Stemae. Franck Stemae dit sous. Moi de la femme papa pour l'émission. Omboka na ngai. Afrique Info on a parlé. Afrique Info parler. Nabi que Mère Choupi, Château Randi Walikolo Maël Sadiki. Karandenge sala. Merci Peli papa. Dizapachi. Mot de la fin. Mot de la fin Fombidi, Jackson Bunga. Jile Basende, on a bureau Jackson Bunga, Jile Basende, 10 fois puissance, Michel Moukokole, donc merci Pena, si j'ai eu tout fort, comprendre, biso kokaya mo rando ngo kotsanga ba mo so mo na okima, faut comprendre. Donc c'est ça tout ça la ming kande boulot. Donc merci les bandewonyo sur randi biso donc Nadia Mpati. Donc merci mille pour votre conseil. Jocelyne Anderson, Banque de France. On est ensemble, merci. Massidi, président Rigo. On est ensemble. L'homme aux surprises agréables. L'homme aux surprises agréables. Alain Dinamo, c'est-à-dire Bogarti na poche. Dinamo. Moninga espère au sol, monsieur le président. Wa batumo boye si dilé na ebisayo Alain Dinamo, l'homme aux surprises agréables. Donc Souka Alain Dinamo, Joël Kanda Luxe, c'est-à-dire le luxe a un nom. Kaka ndenge tolingaka. Bandeko batali biso, merci Nabino pour l'hospitalité. Vous pouvez être à disposition à temps, vous pouvez être biso na confiance vraiment et surtout rester toujours branché. La chaîne Nabino sans microbe. Vous s'abonner et toujours c'est Nabino. Ce tolobi mabe bozaka ya olimbisa biso ce pe tolobi bien bon encourager biso vraiment na ba commentaire bo pesa biso ba sujet belé bo mesana na équipe ya on est vraiment to commencer Sans microbe TV dans sala dans sa microbe Makambo s'abonner et belé quant à moi je vous dis bye bye, au revoir.